toi boye surtout na makamboneti ya bana na ba Bill Clinton moni Oyo dynastie volume B ya CD1 Oyo eza na mamba kitoko to moni ba Bill ba ignorant Bill a challenge chaud toujours Bill a ignorant à part ignorance à Bill aza motema mabe aza inconscient Bill c'est un inconscient c'est un ignorant c'est un aventurier tout fait au bato pena ba moi respect aux ala tepo soko ko manquer papa Hervé biso to za bana na ye to vivara na poche ya papa Hervé nde to ba na vérité ba ta biso na pa bi biso ba Liverpool combattant sniper ba Gaulois oyo eza pour na papa Hervé qui ba nzembo makasi ko ba nzembo ya faire etika la hymne national ya Congo lelo faire gérer musique ya Congo na Kimiatu pour faire exemple de problème faire gérer musique ya Congo na Kimiatu cette fois-ci aujourd'hui dynastie volume B oyo eye ko balola mokili balelo batu baola la e mais ba geno ba elelo baza na moi de bungi trop loko bana na ba Bill bana na vérité Bill mwana na yo mwana faire de musique yango za mwana ponga na Gaulois na représenter tous les Gaulois puis na représenter faire Gaulois aza mwana pour makambo ya loba na TV soka milaka ba diamba te soka milaka ba bombe te après songi a réclamer na batu na ye ba yo mona bilo mela bombe ba ba milaka ba catalyseur de konanga ba nzembo mususu mais 5 ans ba sali le côté papa ba yembelo kama longa te ba pousser musique ya Congo à la vati to sola bien moni batu mususu boleka na TV bo lobby bo citer ba kombo batu mais est-ce que bo pousser musique ya Congo en avant bon musique ya Congo faut ekende en avant na buso bate na banzembo mabete banzembo pe kosala 1 mois 2 mois iminute wani komi musique ya ba chinois po chinois mtasala ka elora mabe ya on a bien vena biso ka luja kendake azarada na biti mais c'est le yo azo représenter ba on peut cela kendake na shomo ko na Spain ba bengi a honnête abo azan États-Unis ce ko yebsanga ce ko mwana na bi azar o mona héros amela ne biamba na ville kuna ta musu na limete na so mela badiamba na saba nzete kuna au moins ta musu so asiso mela diamba akeli ya pondu ali ya ba pondu mo ba 2000 ba 3000 na ba tomson mo ba tumbele likamo sala kindeki azo vivre na pasi moni pasi wana ela kisa na batu na ye somoni batu ne ba likina te pour comprendre que pasi ça côté na bango azako mutu to kobeta lisoni awati mais soto sola eka za pour mawa ya biso ba Liverpool to na mawa faire créer ba batikala ba idole affaire neti mwana no lo vérité a mwana mwa moké ba ivoirien ba yebiete déjà Rita mis album na Côte d'Ivoire ba lo belango baby quel le 25 novembre fait rigolo beta concert na Côte d'Ivoire même na Sofitel Hotel il faut osala wana no yebi peke héritier déjà beta mais na biso que muto contrôle la Côte d'Ivoire c'est fait rigolo ba kosaka batuke ba on ba la succès na Côte d'Ivoire Ferregola abeta fait moi oyo banana babuba bazala ba a lever les rideaux ya fere na carrière ya mwana wana pani nanu abeta concerté que grand musicien rola buba abeti yo obeti et salamati na carrière à Ferregola déjà la francophonie maître Jim Sabeta Bosso a fait à clôturer. Parce que combien de musiciens avec attention les grands musiciens, VJB grand musicien, Fabrigas grand musicien. Babeta na francophonie, la nuit à francophonie, faire une clôturer à nous à francophonie. Na Brazza, ça va faire une. Mais so boyembelo minga bo pas Toyemba ndenge ni héritage ça le rôle à ndeko na biso kigo la personne. Yo monter les pattes à début album au pan de biso kigo la personne. Album au dynastie volume. Ce qui y a déjà dans quel moment héritage le roi ya ilous au papa va jouer dans ses héritages héritage le roi ya ilous il était et nous osons manquer goga il connaît ça mais nous que ça manque à respect ya wapi ya ni ye muto le bana teva tindi bato le bake papa va yembele on est or que na batune wana bazana na faire na batune bazana on a biki isara ba diembela moto dynastie so na pesimo avis ya mwana na bi na mwana hérité il ko batiki na pesa avis ya mwana wana moni mwana wana mais tango abenga faire gola yu de yo ko benga faire gola yo ko benga batu ki ba biki faire na pali muto yuma ezala ka fali
Faire abimisa fali kutu yuma na quartier latin ba vient na to mikolo ba ebi tous les moutaillés bien ngodi parce que bino ba ke fali congolais la fait report le soir na musique on faut ça l'école ko le ba trophée te ba voyage te pour aiser le côté ça rende école ne ba tester ba ça école papa ba ça école VJB en école Viewera en école Vieux Kofi en école donc ba ça ba idole ba icône faire ça icône à star ya pour la génération ba jeune faire star sur abimi nzela mabe sur abi que to aya na stade mabe sur album bibo ba yo ya faire donc faire na éviter donc le moins le long de toi boy de konanga ba bo kangelo ko moko après 200 300 ba mission musu ba osalaki batu ba yate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers bah invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier bah invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Moto. Na ebisi bino moto ya makambo za kitoko te, makambo za elengi te, makambo kala te zo baluka. Makambo kala te zo baluka. Ça tourne mal côté à Bagoulois, babi bana biloko ya robeta. Maintenant surprise en azui moi quelques jours ou quelques semaines ba on a été na TV azaki moi malade mais kubika na ya le bi faut na tirer faut na beta ba plat donc il y a à boire à manger. Une émission merci na général manager que vice film par mon papa. Bon comprendre que ça va désagrément il y a nzoto et puis merci na Armel Wombo Sam Kuku coffre fort ya robe mobimba Sam Kuku ya yo ba mbote yango wana Sam Kuku motema maman aimé Kuku encore une fois merci na yo Jani Tambu business lac Moiro numéro 50 kuna nde tozora ba chumba bien tozora ba basket ça bien ba short ça bien, ba casquette ça bien, ba téléphone ça bien. Black Moiro numéro 52. Mayamoto tout moi, ya yo ba mbote yango wana mais système est chaud. Surprise en za Liverpool Jenga. Tozu ba tant tozo mona na tende wona nga biki bon établissement na yo. Fongolela nga caméra ba mona massa na nga di. Ouais, tonton Clégie. Toujours Longjam. Tozali tonton Clégie. Liverpool Jenga. Ouais, toujours. Non, tu veux saluer à l'émission de Wonangai, Longjam. Ouais. Tu vas comprendre que tu es déjà là, tu es de retour. Boni santé, boni ndenge marambole kaki. Santé vena kitoko, santé lingana di momo. Mais ça va. Ça va, nzamba bateli, biga nzamba za biso. Biso gaba na nzamba bateli scope na en forme, toujours en forme. Vu que biso YouTube, tu peux perdre bande on a biso, tu perdre flore. Ton père des chinois donc toi venir na matanga quand ça ligne ba tout ba olela donc tu as venir belé to olela pour na matanga la fleur to banda vana ya na show déjà mardi to zalana na la grâce wana pour na rolala pour na dernière veillée to dernier hommage aux zalana mercredi le 18 aux zalana cinquantenaire après on a tué la grâce pour la grâce to kei cimetière à Gombe to tika fleur chinois. Le programme est continué, tu as l'attendre sous jeudi ou samedi ou vendredi. C'est ça. Ce programme, mais pour l'actualité, toujours, la combo ya Jésus de Nias ni Kaboroni na les padres Nzambe ou la force. Faire ego la force, la musique ya Congo. Et l'ombaza moko de konanga. Et l'ombaza moko a rotika la moko oyo a contrat kaye a sata par Nzambe. Posa mona Nzambe. C'est ça. Père naye Nzambe, alors bagete moi na nga paiement. C'est ça. Taki Nzamba za ye autikala ya 5 ans tozaki na maki to tozaki na studio to bana olamba
Prévani bilo to lambaki premier volume ya dynastie volume 1 ezalaki dégâts. Donc banzembo makasi. Pour banzembo ya faire etikala ba hymne national ya Congo. Lelo faire gérer musique ya Congo na Kimiatu pour faire azam to problème ti. Faire gérer musique ya Congo na Kimiatu. Cette fois-ci aujourd'hui dynastie volume 2 oyo eye ko balola mokili mobimba lelo batu ba olala te. Nga moko jour orage bimaga viki na ba yeba ko batonga mais na lala te. Siko le 12 na butu to koma le 13 dynastie volume 2 ya CD1 et bimi na ebisi oke ndeko na nga na ba soda na blende ba telema po ba yoka album tara ba mbila ba otambola mo major na peso ba mbote pour tanga ba kombote via telema abime album eza dega na ba to régie des eaux ba ma ba tekaka ba mapa ba joueur ba policier donc album eza dega soyez les bienvenus dynastie volume 2 o papa va la qui est là capable de gérer musique à Congo donc ba album aboye na ninga mabete ndeko na clégie ma batu basala ngo souté ba album aboye qu'est-ce qui fait que ezala batu basala ngo souté mais tout le monde après 10 ans 5 ans 15 ans en musique à Congo 20 ans donc 20 ans ngo album le roi dynastie pour depuis qui lui c'est dimanche ba TH ba Fouakata ba album aboye et beta marali souté depuis ba papa Kester ba kufa ba papa Wemba ba kufa ba papa Madilu ba papa Pepe Kale ba album aboye et beta marate papa on sentit que musique ya mboka ezongi à place pour musique ya Congo ezalaka faut ezalape donc compléter featuring entre Congolais et Nigériens entre Congolais et Sénégalais et Ivoiriens mais na be ya rumba ya Congo na be ya ndombolo na be ya odemba na be ya rumba trap so qui fait rigoler lelo avec corriger ba musiciens mike ba kosi ba tout ça fait 20 ans ya on faire atika qui ta 5 ans ba yoka ba faux musicien après ya après 5 ans aya yomoni nalandi maté ya pasteur moko boy ba prière au sala qui après 5 ans il faut sala ce qu'on a 5 ans au scoto 5 ans l'équipe to ba disque ba prière mususu au scoto ba prière mususu ba nzembo mususu mais 5 ans ba sali le roté papa ba yembelo comme malonga te ba pousser musique ya Congo à la vente to sola bien moni ba mususu bo le kana TV bo lobby bo citer ba kombo ba tout mais est-ce que bo pousser musique ya Congo en avant bo musique ya Congo faut ekende en avant na buso bate na banzembo mabete banzembo pe ko sala 1 mois 2 mois elongwete wane komi musique ya ba chinois po chinois mta sala elora mabe mais ba européen ba sala bilora ya bien ba chinois za ba asiatique so sombi bilora ba asiatique na biloko ya ba européen et ça différent donc faire go la sala musique ya ba européen donc moni dynastie vol 1 et ça premier na ba iTunes na ba Amazon na ba Spotify pe les seuls musiciens oyo aoteka makasi depuis mais c'est Spotify à ça la Spotify c'est fait rigola na Congo dans la stade de Martin na biso ya na top 100 ya Spotify to bati sur dynastie volume 1 et ça na top 100 numéro 1 na France na iTunes ya France fait rigola coup de chapeau papa Yaya Oumela ba Gaulois concentré dynastie volume 1 to ka banze moloka ve na biso yembina ve na biso mabiala na soleil na ve na mabiala jour na nobi na lingi bon silisana par rapport à programme na soleil na ve na mabiala jour dynastie volume 1 bimaki volume 1 o ya DO ve zemba ve na biso malange tango ebeta to aki na car na masana na papa na queen na ve na trésor ifaso mona poto fondation et maîtresse trésor ifaso ve na bambote belé azongi déjà Suisse Hollande biso na palais na mère ba tutu bambote belé tozali na car to ki tambola to contrôler ki na masana ngai papa na queen ninga ebike mikolo nzambe vraiment azongi sisu makasi queen ninga mère Olive en tout cas na palais ki meza na ngoka tout ça ensemble donc to yo kaka ouragan mais ouragan za nzembo yaki dana mopepe mabe ngoni ouragan za ba mipepe mo boye e yaka na temps bien yaka pe na temps mabe so kuti bino na temps mabe e bino na temps mabe so kuti ce qu'on a mis sur biso ba Gaulois et kuti biso na temps ya bien to yoki nzembo ya ve na biso malange ya père après ça na père na biso na ve na biso Ferregola après vocal les agions na ndeko na biso Tselele après vocal la ve na biso Serge Mabiala Yaya Olela. Si qu'on a vu qu'à pour la membre dynastie, qu'est-ce qui se passe na Bill Clinton, bamsouba bazolela, bamsouba bi
abesoki amonika ka bimisi générique ya boaka a porter bino plainte tika botika la ba loko na bino. Donc alobaka yango to alobi lisusu. Alobaki soki alobaka moni batuluka ba Bill Clinton na pesi mbote na mère na biso Jean Takabuya la Forlis et la femme combattante Europe mobimba ban Europe femme combattante za moko Jean Takabuya la Forlis. Donc la fanda on a toujours osé biso mère ya biso ya palais na pesi mbote na mani kitende bord la parisienne à kata Paris ba mbote lisu na matete la gauloise on a basé ya biso ba basé ya biso pena réservé ba tala biso na yo ba kasi. Donc neto aboye soto na makambo neti ya bana na ba Bill Clinton moni héros yo dynastie volume 2 ya CD1 oyo eza na mamba kitoko to moni ba Bill ba ignorant Bill a challenge chaud toujours Bill a ignorant à part ignorance à Bill aza motema mabe aza inconscient Bill c'est un inconscient c'est un ignorant. C'est un aventurier tout fait au batu pena ba moi respect zala respect aux ala tepo soko ko manquer paper V biso to da bana na ye to vivara na poche ya paper V ndeto ba vena vérité ba bota biso na pa bi ki biso ba Liverpool combattant sniper ba gaulois oyo eza pona paper V biso to na ba vidéo te ke to mankaka ba musicien congolais ya mikolo respect exacté. Mais ba geno ba elelo baza na mwa bobungi to lokwa bana na ba Bill bana na berité Bill mwana na yo mwana faire na musique yango aza mwana nga ponga na gaulois na représenter tous les gaulois pe na représenter faire gola aza mwana biso po makambo ya loba na TV soka milaka ba diamba te soka milaka ba bombe te après songi a réclamer na batu na ye ba yo mona Bill mela bombe baza ba milaka ba catalyseur de konanga. Konde to boye frère Bill on beta o a puissante mutaleke c'est le scrum moi ba petit na Liverpool New York mutaleki ba animateur tout sikoyo tous les animateurs ba boka na Congo mutaleki bango c'est le scrum muto contredit bisondeli po c'est le muta représenter bango na ba New York akenda ba Chine akenda ba Suisse akenda Allemagne akenda Hollande aya Congo mutaleki tous les animateurs ezaye à part ba vena biso ba tutuka luchi ba pema na bango na poto ba vena biso ba zebele ba pema ba kaluchi pas kena ba pema par rapport et puis il est pas au États-Unis sous na BCBG ya on a bien vena biso kaluchi akenda ke azarada na mikili mais c'est le yo azo représenter ba on peut c'est le akenda pena show moko boye na Spain ba bengi a neta bo aza na États-Unis sko yebsanga sko mwana na bi azab o mona héros amela ne diamba na ville kuna ta musu na limete la somela ba diamba na saba nzete kuna au moins ta musu so asiso mela diamba akeli ya pondu ali ya ba pondu mo ba 2000 ba 3000 na ba Thompson mo ba tumbeleli kamo sala kindeki azo vivre na pasi moni pasi wana ela kisa na batu na ye somoni batu ne ba leki na TV o comprendre que pasi za côté na bango aza ko mutu to ko beta lisoni awate mais so to sola eka za po mawa ya biso ba Liverpool to na mawa ya batu aza mutu ko beta lisoni c'est un ignorant aleka même na babo solo a dénigra dynastie volume 2 asko bino boyembi nzembo ya batu héritier tala ozolo ba boyembi nzembo ya wata to betana masolo nanu ya mwana mwa muke Bill otie su mwana mwa muke héritier dans eloko oyo akoko sala paper vayemba to sola non bien ko wana ba bana moko mike aza moni héritier aza mwana paper ve mutu abimisa ye paper ve abimisa batu na musique ya Congo batu babima bazebele to ebite ni héritier aza mwana oyo ne pas dans soaka na loboko a travailler na paper ve donc yende kutu mutu ayiba biloko ya paper vayemba kango po ye akutaka faire gola na musique tout sur la vérité. Ah, tout le la dynastie. Ah, héritier mango bien avant la 2014. Kasi loko na yote, yoka ndenga yembango. Après c'est héritier yembanga loko la héritier, tel album na ye, tel na tout sur la bien. Nga linga ki batu bo comprendre le lomoni, batu bo comprendre vérité, bozo comprendre papier VT, ba adversaire. Moni ba goloa ba comprendre faire gola na biso. Ba comprendre papier V na bango. Donc papier vers une dimension oyo lelo batu ba imita ye ba koma pe batu lelo soko tali ba imita ba koma batu ba créer batu na komba fere ba sala pe ba succès ba grand musicien lelo
génération toza musicien tout oyo asala succès oyo abima a travailler faire ba travailler à héritier te ba travailler ba falite un bon musicien faut travailler faire yango ni faire gola au moins na nzembo ya ba yebi na fe na malange ba pesi batu ba cours ya chant et ça cours ya nzembo do faire gola faut ba jouer professeur ya ina donc faut pas dans la cours ya faire na ina ala kisara ba congolais chant et bandi lelo te batu ba imiter faire ba jeune ba bima lelo ki a travailler à faire lelo bima asa danger akenda ba poto pour travailler à faire mais tout le monde on te chaîne moi bima travailler à hériter asa danger ba salate na ba orchestre même mais faire na ba orchestre hériter faire na ba orchestre ba fali sinon zelala faire et orchestre fali zanan mutu to yemba ka voix ya bien kuna ya likolo ka ça faire ye moko fali asa na faire na orchestre fali ye moko faire ba créer ye faire et pas venir na biso Koffi Olomide combien de fois to yebisa batu en plus ba sala ba campagne na mabe pour ba détruire jeunesse e comitant ya ko relever défi wana pour l'excellence jeune que faire ndé parce que biso to ba tout moboye so to ye place ba tu vas comprendre que to ye nga ra pena bongo neti bo so na ye ba dit que faut dynastie beta attendre que les clubs attendre que Koko Jambo attendre que styling bar ndé to zarana fi na biso pour les mutu ya ba briscool pour moi il faut dynastie beta donc place tu vas dire que Liverpool c'est faire rigolo na kende Abuja na kende o Addis Abeba ba dit que Liverpool moi na pervé to c'est un bino na mwanda so to yeba donc so to fandika place maman musique et changer forme donc muto ko longola ngote muto ko bakisa te faire créer bato ba tikala ba idole faire neti moi na no lo vérité a moi na moi moké ba ivoirien ba yebiete déjà Rita mis album la Côte d'Ivoire ba lo belango baby que le 25 novembre faire rigolo beta concert na Côte d'Ivoire na Sofitel Hôtel Ivoire au Salawana no yebi peke héritier déjà beta mais na biso que muto contrôle la Côte d'Ivoire c'est faire rigolo ba kosaka batuke ba on ba la succès na Côte d'Ivoire faire rigolo a beta fait moi oyo banana babuba bazala ba a lever les rideaux ya faire na carrière ya mwana wana fali nanu a beta concerté que grand musicien le rôle buba a beti yo obeti et salamati na carrière à faire gola déjà na francophonie Maître Jim Sabeta, bosso à faire à clôturer. Parce que combien de musiciens Sabeta, 20 sont des grands musiciens. VJB, grand musicien. Fabrigas, grand musicien. Bah, bêta na francophonie, la nuit à francophonie. Faire une clôturer à nous à francophonie. De étoile. De lumière à musique à Congo, et ça va pas faire rigoler. Ma mikolo, tout bazar vivant, bah, et comme étant, tous les mukolo, à l'obakete, c'est ferré. Vérité autour le bango que ferré. Papa Jean Koubala alobaki on ferré vena biso loko kanza alobaki on ferré bato mitema beka sa ba grand-père bosi bosiana ba kotsa ma mutema grand-père bosi bosiana muninga na bino aza mutema nde mabe ayebi ke na mito so akufi bilo ne muto ayemba ngo kaka ferré gol mais lokola ba vie ba koli peut-être moi connaissance wana eza souté influence ya bato mukili vers Olanda Diali Boulou. On est à Liboulou. Ferregola, c'est un grand musicien parmi les grands musiciens de la République. Na oba kufa, na otoa vivant. L'héritier babima lelo pour faire alinga ka héritier bima na wenge. Ayiba bilo kwa faire ebele. Yaza ne lo kwa rosa la faire ayemba. Muto ayemba, taka héritier ayembi sa veredi, loko la Charlot. Yoka sko featuring na veredi na héritier. Nzembo za amte. Ayemba ba nzembo za na amte héritier d'abord. Ayemba mbangu. Abeta ba concert mbangu loko ba Charlot. Azaba fanatique na Côte d'Ivoire te, azaba fanatique na Cameroun te, na Togo te, na Mali te. Déjà, on a bien déjà hérité mis album, ba lo bilango monde ati. Mukoni na osalango. Album hérité ba to silango. Banze mone suka kaka na kisensu, matete, ngaba, lemba, limete, bandal, lingwala, gombe, sukiawa. Na braza azaba fani muke. Mais so boyembe lo mninga bo pa voter. To yemba ndenge nini héritier ça lokola ndeko na biso gigo la personnel. Yo monter les pattes de album au pande na biso gigo la personnel. Album au dynastie volume 2. Ce qui y a déjà ça qui ngoloba. Héritier ça lokola ya ilus. Au papa va jouer dans ses héritiers. Héritier le roi ilus. Il était là. Et nous manqué goga. Yo connais ça. Il y a manque respect. Ya wapi, ya nini.
ye muto aloba na tv atindi bato baloba ke paper va yembele kone or ke na batune wana bazana bazaka na fere na batune bazaka wana bayebike izaka baodi yembela moto ya dynastie. Est-ce que paper va koyemba nzembo ya héritier héritier nzembo ni héritier yemba da danger na mokili au moins teke ye ayemba ngo mabe na maison mère ayemba ngo likolo muto ayembisa ye bien se fait regola. Muto ayembisa wata bien se fait regola tant faire na la kelele tant papa va le moi akoma yemba roi Charles likolo abeta stade de martyr ya mabe ya ba Charles soki temba Michel Bomb et betate so rata na stade au Michel Bomb et betate wana folia bato belé la musique a Congo biso to bien ngo tsaka bon na Bible qu'est-ce qui se passe entre Bino et Mignon Abraham Mignon Abraham abi faire une vraie soki yaza yuma faire une vraie yuma noko akendaka na quartier latin ya kenda pa papa ya epa mwana noko moni na minute oyo biso to sur la dynastie volume 2 so na pesi mo avis ya mwana na bil na mwana na héritier ili ko bateki na pesa avis ya mwana wana moni mwana wana mais tango abenga faire gola yuma te yoko benga faire gola yoko benga bato tu ba ke faire na fali muta yuma ezalaka fali papa faire bimisa fali mutu yuma na quartier latin ba via na to mikolo ba yebi tous les muta yebi yango bi parce que bino ba ke fali afongolela faire porte et longwe je sais na bino bato mibale ba fongolela bato ba porte ya na ezalaka fali mutu aliboso afongolela faire porte na mo fleuri wana vina biso Koffi Olomide yebi bana Koffi Olomide ba yebi bato bazalaka jour yango ba vina nga ba Sandaka Zadi ba Mama Rifa ba yebi histoire vina biso Koffi yebi ke fali abima yuma tant faire ya quartier latin mokili mobimbe yebi kasi mwana wana ya muke ya salite ya solo ya PD azui visa ba PD wana visa ba PD eza visa musique te ba déplique ba mission ba poto ba Fabregas bon wana yo mema bon Patrick Beckham azo mema ba musicien poto au mona ke musique ekendara bongo siko yo un musicien oki au mona ke c'est la honte frère. Donc na ba papa chéri na ba Vincent ba tutu na ba Verambo tangu ba talaka neti certain mwana wana muke tokotanga akombo ne place ngana zati batala tangu alo ba bongo e biminera yo na fali tout le monde ba yebi na ba misa quartier la te ba binda base ba betitina ba yebi ke fali abima yuma faire ya quartier la te na contrat bazwa nzembo fali ba pesango faire bazwa mutuko fala zara na ba pesango faire ba benga na fali pa Koffi pe fali afongolela faire porte na quartier latin ke faire zoya vera mba yebise ke bossa zoya wana vena biso zoya wana mutu mbongo kwa vraiment faut yamba kwa tangu kare koti boye fali afongola porte ba vena ngandeni faire akiti to kate da mapapuka la to linge na cage ana cage na uta na cage mwanda na oya na ngosiko bomo na cage wana na sana nga émission moko to linga na cage na mwanda on sait ba baloba ki on sait le côté on sale le côté musique ya ba best to beta ndule yana ndule mote fali wa beta ya danger bangisa ba to pe ezate on sale neka comédie wanza comédie musicale to so la bien yango biso le 25 novembre to za na biso na quoi ba bazuba visa na bango comédie ngai makambu wana na ko beta liso na ngote ngala za no kwa king na bini mambokenda biso koli na musique donc la musique est normal musique est normal to ke poto soko za kana ba musicien est normal journaliste ça la boula musique faut que poto c'est ça est normal eza kutu likambute kutu ya biso le munyango lelote to mona ba quartier la tête to mona ba maison mère vient biso kutu nsona memana ba pende ba uta bandundu ba bina ba sala spectacle na concert à munene po esenga kaka bongo mais ba album tango zo bimaka total album ebimi ndenge nini 6 album 20 album depuis to banda musique ya Congo ya ba jeune mutuna bimisa album lo a ferité ebimi na succès donc est-ce que challenge comme ya ba disque d'or n'est pas certifié nabiso besoin disque d'or yoka faire rigola musique wa beta que ça musique déjà atika ba print faire atika ba print na ba nzela na bilembo yona biso ke ba tutu ba travailler à faire ndeko na biso gali merveille grand musicien lelo na Congo a travailler à faire ti lelo akoli na musique à faire na ndako ebisanga siko héros yo ndeko na ngai Clégie Show héros yo to beta ma solo ya ba disque d'or oyo eza tozonga na histoire omoteke boko saba tuto
baokosa to tokosa te bakosa Ah, tokosa te yo te yo za na raba bakosa te ero eza suma ba finga te ero eza ma musu te ko ero to lobela ndule to expliquer nde bato lokwa neti héritage ngalo bato faire ayembi eloko na ye oyemba eloko afere faire a corriger eloko na ye po yemba ngo mabe lokwa ba Charlot te bisa suma na Bill Clinton te Bill tika komba afere so ko na komba afere na chita carrière na yo po faire so zo ba kombo na ndenga mabe o chite ti osili lelo nde to aboyende konanga biso tokebeta na Canada tokebeta na États-Unis tokebeta na Cuba tokebeta na Brésil faire abeta na Russie lelo faire Missy Dynasty volume 2 eza meilleur album ya Congo ya ba chaîne eza lokwa ba kibwisa lokwa ba TH lokola ba Frakata lokola ba Alain lokola ba Titanic ba intervention rapide album e bimba to zelango et bimba moko na succès so ok grand marché succès ok poto na ba tuta masa na Jimmy Bokele na kata Chipwa abi Chipwa mobimba Jimmy Lipasa Bokele na kata Chipwa abi Chipwa mobimba Dynasty volume de ya CD1 Chipwa mobimba ok na Liverpool jenga na pesa moke ba vie na Turquie Dynasty na Dynasty ok Côte d'Ivoire Dynasty na Dynasty toke Tunisie Dynasty na Dynasty Togo et Soudan bachaki sous Soudan Congo Brazza Angola Zambie Kenya Nigeria Dynasty na Dynasty Cameroun ozomona déjà niveau to en Afrique Mali ba pays au Dynasty eza likolo yanga pe na tuni déjà bo zobonga mapona disque d'or biso fere gola disque d'or eza fo asongo ya vrai yango na ba Gaulois en plus album mo bimi est-ce que bango album na bango tekama combien yebisanga album ni ne bimi tekamaki est-ce que bango to beta pour album biso album mo na Spotify na Amazon na iTunes eza $13 ba do so mo na carte bancaire si ba ta poto so mo na carte au moins na faire rigola do faire rigola organisation za ya haut niveau faire meilleur musicien à Congo meilleur musicien lelo to abo faire meilleur musicien star ne to rapto ba star ya Congo c'est faire abimisa pa mapamba te avoir jarana ba musicien pamba te pour pas que ça la tourisme to ba mona ye faut faire que beta pour que ndeke États-Unis to beti to zongi au moins niveau ndule et to ti ko beta na fait moi to zongi ba ndule ça faire star abisa album après 5 ans avoir jara so qui contenait be contrer to que Europe to Suisse ton la production kota ba ifaso to ça la production en Allemagne dans la production en Belgique, du côté va mettre Waza. Dans la production en Belgique, dans la production en France, on a plusieurs productions en Europe. Dans Londres, bah c'est la biso qu'on n'a pas venir biso à côté mascotte, bah maman Rifa, bah venir biso à tout ce peuple en bétolo, il y a mère na biso. Bah c'est la biso. Liverpool donc né to aboye, bah tu vas consommer ka dynastie oh les na terrain. Pas de photocopie. Pour ba photocopie ba ebele, na ba ignorant. Mais bon longa bisoté. Biso to musika faire rigola musika faire rigola likolo album na ba mabanga boki batu esali ba folie na mokili takali nano album ebimate ba ba wela libanga faire opesa ba devoir papa to ba faire na aéroport na Sambula plein faire avec un stade sans sponsor plein P16R ba tie biso na 24 jours 20 tondi plein to akina yo to bimisa album a succès planétaire lelo faire opesa ba devoir faire à la Kisanzela déjà fallu abima na rien à faire hériter faire mutabimisa si vous ça mission après 20 ans VJB des Kofi papa et malelo c'est faire oh ya ça l'école à faire le ba landango pour ta sala école baza baba icône batikala donc so na musique on faut ça l'école ko le ba trophée te ba voyage te pour aiser le côté ça na école ne ba question ba sala école papa et ba sala école VJB en école Vieux Wera en école, vieux Kofi en école. Ok, baza ba idole, ba icône. Faire aza icône, aza star ya Congo la génération ba jeune, faire star. Sura bimin zela mabe. Sura bi que to aya na stade mabe. Sur album bibo ba yo kaka ya faire. Donc faire na éviter donc le moins le long de toi boy, ndeko nanga. Bat bo kangelo ko moko. Après 2 ans, 3 ans ba mission musuba o salati. Et tika la faire. Et comme les critères y a nzembo yo ba nzembo loka ba oxygène oki nzembo oxygène nzembo vena biso pikas mayam o senti que vena biso lia saza
album abo ezalaka sous technologie album abo ezalaka Liverpool jenga toko mokoma da basi ba signalé biso tant toko mokoma na suka merci mais tellement yoza mona ndako ozara ndako na yo oui tu vu que to katso na maloba bato bazotala biso ba comprendre que toujours courir derrière le temps oui Liverpool jenga oui mot de la fin pour la dédicace rapidement au moins de la fin batutu ba yora dynastie volume 2 ya CD1 o banjembo zebele ndenge papa va promettre biso volume 2 ya CD2 pesoya d'ici là to selango biso la bino banjembo déjà bimi tout le monde taka bato yoka banjembo tout oyoki nzembo vient na biso mabiala maman na chant venanga Nikonka il est formateur de boss a suis grand chant on a chef d'œuvre to soleil na Saoudi Chimbulu na Angola aolela mabanga bato taka papa va boaki bato on ngana boka su bato te papa va boaki bato mabanga wana et BBC bato mitu tano album abimi ke mabanga bato ba fêter lango donc venanga Nikonka il est formateur de boss na kati Angola musale belé na biko sa libanda ozonga ozui maman na chant vena biso babindombe vena biso ferego la ba hein na kalingi yo donc on ko kalinga petit kalingi bela chaîne ba dédicace rapidement ba dédicace yango na za vena biso Paulin grand maison a ju grand chien chiluba ilunga na vocal moko ya mabe Ezawana oui ça na dynastie volume 2 vena biso Paulin grand maison ba mbote belé hein na bo sanité merci tu na Lausanne merci tu na Lausanne sans oublier Rich Andy Luwawa Rich Andy Luwawa elle n'a pas comme les autres Yoka Rich Andy Luwawa elle n'a pas comme les autres depuis le Canada depuis Lausanne na merci tu na Lausanne bambote belé bana Lausanne donc na lingandi on a biso Rich Andy Luwawa po Aïda Congo merci bambote belé mère dans tous ensemble na pesi mbote na vena biso malange vena nga kadikadi mana mushinda na lushi bana lushi kana mite na za na lubumbashi na dike DJ Zulu masana nga DJ Zulu abimi ba ferego la boki DJ Zulu grand libanga na nzembo ya yena vena biso soleil wanga ti yura sko titre nzembo écriture chinoise yura sko ne ba mi loka ba chinois yo sko wato ye oh ça va bêtise donc on a déjà comme la personne a souka petit à petit vers la fin oui ngai na na la musaka ba ntembo vena biso Fabrice Kintamf parking à Badjogo a suis grand champ ya mabe hein parking à Badjogo nzembo a petit na ngweza parking oh to yembi avait na biso Paulin grand maison titre na ngweza ozali to na ba nzembo lo wana ti ba yembi mère na biso de Chiban grand champ ya mabe to na ba nzembo lo la ba yembi vena biso ara na mikili ya poto mais papa Hervé a pesier lisusu granche tala vena biso mwana ka songolunda okinze mwana ve mbika bana ka songolunda titre nango ezali eza titre nango na koya nango eza granche ba granche eza na ya mabe ba nzemba mabe eza wana to ka dynastie volume 2 ba gaulois to za concentrer na TikTok mingi eza ma dynastie volume 2 ba kimi TikTok ba doit wela na mabanga et créer ambri et ça la matende ko nanga ba bombe bimaki na ngwao so bino bo puissant ba bombe na bino bimaka est-ce que ba wela libanga mama bange biso ba tumi tout clégi déjà na suki na ngwa na suki papa tout balinga biso na suki au cas de ça qui chaud la Liverpool yebisa ba onke to zongi sko ba show ya mabe show ezongi ya mabe sko na ndenge bina kanga sabango ba rosala Liverpool de retour ndeko nanga ngala zawala biso mamboka ngisi zalaka te to salne mission to tangi komba muna ndenga mabete te ata mutu te donc biso pe ba yebi biso bien to toucha ba 20 était ba VJBT ba via mikoloté donc ato continue na YouTube otika na mona émission na ngamoko te na déconner la vie moko mukolo ya Congo donc mutu na biso salaka soto gangela ba bana mike ba créer bango po balanda papa Hervé wana toza na création na biso si comment ba kangisa ba na musique ba faible ba forte so oza puissant oza pe na batu no balobaka lokwa biso ba pe puissant to yaka ba débat to yebo kotala ndenge nga na yeli na bilamba na nga ne lobi na nga po debe za la bongo fo ya to ça que o défendre mo biso to batala biso donc ma blague na défendre faire rigolo avec raison batala biso mo blague to lia na musique biso to lia
tout ça musique soit pour battre donc musique maintenant elle ça biso on a fait vivre donc sans faute faire rigoler l'équipe en tout à l'équipe en tout les lots maintenant que c'est faire banzembo butaka mutolo ba faire à démon comment faire le banzembo bon ah ok ba folie na minami to folie minute comme dans la souka to peut s'abonner na biso tout monde to s'abonner continuer toujours ko s'abonner na songi ça mongi na ye Liverpool aye ba tout ba linga Liverpool ba s'abonner na songi bo s'abonner les sous to ye pour na force à dynastie volume D o ya biso l'album na biso dans c'est la ye tarara tant va dynastie bimba mo santé songi calme to ye tout ça on a merci venanga général manager Lovis Fimpa na mère na biso Mama Doris Fimpa ba mbote ebele staff mobimba ya keo bandiko na biso sima caméra Arnold Matumuna Berliv Ngamete Awachi Basu Joyce Tumba Katifola yo moko Clégie Congo mobala mwindu ya ndinga donc bo s'abonner ebele rendez-vous ka dynastie volume B ou CD1 oyo les 22 tozana kikole oyebiti yebisa ba tutu les 22 to ana nganda maboki na kikole $30 pour savourer dynastie volume B déjà nous sommes presque à la fin Armel Ombo merci na batuto batali biso le 22 tozana kikole na nganda maboki $30 Dynastie volume D4. On se retrouve prochainement. Ciao.